pour avant de mingi. Ah, ndeko mosa téléphone à côté ndeko kito prépare toi na opeso maloba avant na zongo. Ndeko kito maloba pa na yo. Ok, merci mingi. Oui, donc l'Européen a la ligne vraiment na comprendre bien parce que na monde bande ko bele wa bengi mutina mutu alobi o esengela ki fala loba mais l'Européen to ko senga surtout ngai surtout loko na uta ko senga même liboso to na bongaki toza vraiment la besoin mingi yo moko pe papa zambwana o meka moi ko éclaircir parce que jusqu'à présent je pense que tu trouver nanu comment nini accord ekoki ko sangisa biso nyonso tozala liloba moko te parce que je le répète encore selon moi je pense que tu as voulu dire des choses mais malheureusement au exprimant vraiment comme tel te pour tant aux autres awa kisimbi bon donc selon yo wana eza question selon yo kisimbi eza invisible mais moi je ne pense pas biso toyebi biso ba congolais tant toloba kisimbi au moins aboti mwana kisimbi obo toyebi moi côté wana siko na mutu oyo akobota kisimbi nde toyebeli wana na mutu oyo aza invisible parce que déjà la visibilité toloba malam toloba esprit au lieu totanga kombo ya invisible tant tozoloba invisible a to comprendre te au moins une raison vraiment de plus où est valable que et ça là que tu comprends déjà ngwana donc on préférer muta loba esprit que aloba invisible pourquoi nazoloba bongo pour esprit ya solo muta ko solo na esprit pour nzambe pas ko solo na mutu moni transmission ego sala nzambe solo na mutu nde to ka ba histoire Abraham ou ba donc ba solo na nzambe ezaita moni nzambe bona misu mais ezalaki asola na nzambe tant que pour nzambe aza esprit azoloba na ye nde po to ka ba pasteur o esprit lobelinga mais invisible papa zambwana eza loko ya sikate naza ko apprendre ote yo yebi bien que mutu invisible ça n'existe pas pe lisusu tant ozoloba eza peka nde moko na nini to salaki ya liboso to zalobela mutu Patrice azoyemba munduki donc tobanga munduki mais tobanga nzambe te sikoyo soki mpenza bongo tokobanga invisible tobanga ba esprit wana oyo ozolobela wana ba invisible wana tokobanga bango to tokobanga nzambe est ce que biso makanisi na biso efo ezalaka wana en plus eloko mosusu olobaki lisusu okosala yango na voiture te sala yango oloba bilo mwa bongo mais biso tolingi odéfinir biso omeka koexplike biso ozala mwa clair oéclaircir yango kosala nini soko za na mutuka donc nini il faut oloba ngo bien pour mutu nyasa comprendre na uti ko loba toza awa tozo solola toza awa en direct batu pe bazolanda biso merci ba situation comme très complexe na part na gai awa na makaminde ko odona yo oti ko loba awa na komi ko mona soucis ozobima sur base ba question qui est souci vraiment la Congo penza yango section oyo so to ko nyatango kitoko so ko zala ke batu ba mati niveau un peu na degré oyo ça y est Congo to bana ko ba made in Congo fabriqué au Congo de place au titre réseau pour nation na ya to ba comment to ko so na ba esprit ndengo bo esprit na boy comme esprit pour na provoquer polémique entre les chrétiens na ba non chrétiens na zo gada comme ko so na l'invisible alors na yebite mama mise soko za na likama ko loba po na répondre bande komi bale o na mise za likama kuna mama mise non so za bonde ko téléphone à un connu na pesa le tableau mama mise mo boli mise to kana ndo ko téléphone à un connu allô mama mise na ko pesa maloba minde ko ko tuma singa awa to pesa ndo ko ya téléphone à un connu to mama mise lo bande ko mama mise ko ba allô papa Zambwana Ozokanga très bien 5 sur 5 koba OK naina lo papa problème oyo nango eloko oyo nango zali toko diviser en deux ezali kosola monde invisible
na bato basala ba misala mabe o bazana na monde invisible ndenge ya makambo ya obscur basala ba force obscure ou bien que sur la monde invisible ya moto o aza ko sala alingi aye ko la makambo na ye na ndenge ya inspiration zo na moto na ye papa tango yo comme ko raisonner pour créer eloko moko boye oko kota na kati ya conscience na yo oko faire travailler moto na yo. Ça n'a rien à voir na monde invisible. Ezali yo na mutu na yo na makanisi na yo na makambo yo zo mona na expérience yo zo vivre na eloko yo zo sala na oyo zo kanisa ko sala inspiration na yo mutu na yo ndezo sala na lero wana invisible na kati wana ezali wapi. Et ensuite na nina tout na yo papa kisimbi mo wana eza na Kikongo. Expliquez biso kisimbi ezali ni la monstre ou bien ezali monde invisible. Peut-être biso na lingala to utilisera mo wana bien te yo comme oza mu Congo mo wana eza ya ba Congo. Alors expliquez biso yango bien na zongi sana maloba. Bon pona yo mo kisimbi na retirer yango mais pona bandeko baza comprendre qu'est-ce que je veux dire par kisimbi nazo garder mo wana ben tozoke ben na yo satisfait mutu nyonso awa oyo azo comprendre que qu'est-ce que je veux dire par kisimbi parce que naza incapable ya komona mo wana na ya invisible na Pasa mutafona maloba pardon pasa mutafona za na kanisi mutana phone puta téléphone soko zalizwa maloba ponga nazo monete Mbote 565 koba loba tozolanda yo loba invisible, esprit, mais qui nous sommes de temps à travailler mon kili, à faire la dimension de la plonge. Quand tu peux faire la plonge, à faire la dimension de l'esprit. Par contre, on a dit que les cabines, on a fait la dimension vocabulaire. Par contre, la dimension de Sindi, pendant la dimension de Lima. Lingala to be to some among to return to some of the France. But the English are going to turn the Yamana, the street of Masaraka. The cat of the street one, Yamana Bazali. Yamane Bazali. The ship of the Yaku, the ship of the Alexander, Sabito, and the Zolanda. Yamane, Yaku, and the Bazali, so on the Bazali. Invisible, c'est quoi? Invisible, la physique n'est pour un spectre visuel. Notamment la pente infrarouge et ultraviolet. Tout le monde a la tête. Oui, ça va pour les cas infrarouges, tout le monde a raté. Oui, ça va pour les cas infrarouges, tout le monde a raté. Invisible, c'est quoi? C'est qu'on voit pas. On peut remonter une demande à mon sous-corps. C'est que les hommes utilisent les hommes qu'on voit pas. Donc, dans l'ange, dis-moi dans invisible. C'est quoi l'esprit? Ange, nous voyons que la technologie que nous avons raté entre au-delà, il y a l'extraviolé, au-delà, il y a l'infrarouge, c'est vraiment la volonté. Bon, si nous avons la Dieu, nous avons l'esprit, nous avons la Dieu. Par exemple, nous avons l'esprit de Dieu. Donc, on a les babés qui disent la femme de la famille, la femme de la famille, la bouche à la pousse à la clé. Le fils m'a plus de la je suis la table de la vie du monde, je suis la grande partie de la mairie de l'eau avec la mari. Donc, je suis dans la façon de la matière, les choses comme la voiture de l'eau, dans les endroits de l'eau, qui dans les endroits qui dans la nuit. Donc, on peut avoir un délai pour comprendre. Mais c'est un monde qui est très complexe. Tout ça qui s'arrête, on va dans l'esprit. On n'a pas fallu d'esprit, on n'a pas invisible. Tout ça, c'est le monde qui a été. Mais nous, on a fait l'esprit. Si vous avez tout le monde à mettre dans la baie, on va utiliser l'esprit dans la baie. Aussi bien la nuit, qui est le frère de l'homme, qui s'en moque. Parce que l'esprit dans la baie, c'est la banque, la utiliser la banque. On va
la deuxième, soit la maille, donc la raté. La place vous avez dans la capacité. Mais maintenant, nous avons fait un business sans la main, la distribution, on va nous la commune, on va faire la groupe de clients, on va faire des groupes de clients. Si vous avez la monnaie que nous avons combien dans la bengue, nous avons la bimine. La tour de la bengue, tout est client. Les autres sont des gens malades, c'est-à-dire la façon de nous possession. Et dans la chose du monde, on a des splendés côtes à la catamite. Les splendés à chaque côte à la catamite, et on dit que le fait de la garantie à l'anglais, et c'est un peu dans le jeu, on dit qu'il y a des splendés qui sont anglais, qui sont anglais. Soit des familles ou des familles. Soit des familles, il y a pas beaucoup de gens qui dans le pantalon de la unité. Donc, tout la différence invisible, esprit, qui signe les bien l'intelligence. Mais si vous voulez tout pour une sens négative, pour vous faire la bêtise, je suis arrivé à aller. Il y a des gens qui sont déjà dans le monde, il y a une de la ligne qui m'a fait, mais ils sont déjà très complexes, donc, ils ont la question de la référence, vous voyez dans le groupe, que c'est ça mon livre, il y a une de la merci na aide na yo oye nango awa pour dire que masolo oyo eza section kaka moko foto tombola soki tobi to développer wana ba section so c'est impossible parce que ngana sukeli na place oyo nazaka koloba ete mutu na tango azali ye moko alinga te akoti immédiatement en communication na le monde invisible donc akomi ko solola na moninga na ye mutu akomi ko pesi ba idée tango koya akomona na kotiela ye boye akokufa et puis soka akufi mbongo wana tikali ya ngai masolo wana communication wana mutu aza kosolola na l'invisible na kote négativité ezali na kota positivité pe mutu soki aza déjà na ba connaissance basique na eloko moko boye alingi akosala soki akoyi kozwa yango apose thèse na ye ke na lingi wana ezala boye a provoqué déjà un débat entre ye siko wana bano kota comment kosola na bakisimbi oyo qui est invisible oyo il faut yo mutu initier d'abord masolo yango et puis okomi kokota mais siko bande wa téléphone bakotelinga na téléphone awa na kota na ndeko oyo aza na numéro ya 24 na suka et puis ndeko na 93 na suka ndeko 924 na suka. Bien, ndeko na téléphone na moni ou bien aussi maloba bien yo comme to tiko loba soki yo alors tikana ko banana moke. OK, ndeko na 94 osala maloba. Allô, oui. Allô, oui, koba tuza kolanda yo. Ndeko na donc nalobi ya no surtout wana donc tozo kende tozo zonga na mutu oyo ndeko lobi na ngai donc so bazona ndo na ebike ozana ba niveau. Donc na mutu surtout être humain azaka na matière grise. Donc cette matière grise là yango ba donga ke donc ke ina niveau oyo ke mutakoki ko créer et tout à cause de ba milo. Tozo ngelo komoko ko identifier te. Nani na yo moki simbi wana ezali loko moko donc ezali négatif parce que biso ta matenga ki même pour maréchal balobaki ke esprit mais comment le baki ala bengi saka banani ba ingénieur d'abord ingénieur ezali pour ko calculer ba poids ya béton et tout architecte ayaka ba bengi saka tu benga ba esprit mabe alors esprit mabe wana tango bazulu baki avant batenga pour maréchal il fallait balongola ba esprit mabe wana donc baki simbi wana pa na biso soki Congo pezo bongate ndeko miso to le balisu sawa bilima bini soki d'esprit wana na baki simbi wana bazalaka na esprit moko positif de Congo ese fungama toti kama kambu ya ba esprit wana ba kisimbi ba bilima wana parce que kilelo na Congo basala na bango rien alors faut kanga ba esprit wana ni ba sango ba kozwa mami wa traque na mulangi kisimbi ba na mulangi donc ndenge Yesu alongola ko esprit ataka ngona bangulu biso pe futo kanga ba esprit wana to tia ngo parce que zali négatif donc bana nzambe futo invoquer esprit saint
et ça na kati ya biso to comme ben instrument to c'est dans nzambe te ba nzambe définir biso kombo ki simbi ndeko na ngai ozo ko bomba ngo oli le suspense tu wapi ki simbi na yo ezali négatif ou positif c'est un trait hein merci ndeko do on a raison ozo te quoi mais merci ndeko na téléphone kuna likambo poser une question eza kitoko mais question nga naza nango soki nazo ko itemo to solagana le monde invisible pesanga d'après yo olingi to itemo nini oza libre pesanga na mo olingi na remplacer na place invisible eza na lingala ou bien na kikongo ou bien na chiluba ngana za na poser yango to loba ngwa na français ba tu vas comprendre parce que la fini ngana siko ngana lingeza na lingala ba mo mususu ya lingala na yedi yango te kilelo so c'est là c'est merci na lingala na kukango te ko na yebi mo ya lingala te ngai naza kopesa respect na bakoko na biso bato bayebaki pe français na français kasi ngana lobi na français l'invisible sikoyo mais wabi na ngana lingala te ala kanda esprit sans matière et comme sans matière et comme comme un fantôme ça n'existe pas bon sikoyo na français ça existe mais na français ça bilima ça va totabo na mbangu na ngana zoko tsaka ngona boye na koti kokumba émission oyo immédiatement na niveau ya ba chrétien te sino te ekozala lokola nzete ya manga eza mulai batata ya mulai bazolia ba manga bana mike baza na se batikale bazolia ba manga te na tsango pe na se mingi na moni batata ya milai religion musika to ye na ndenge ya scientifique. Et voilà. Matière, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, c'est mon fantôme. Voilà. Donc, makambo ebele eza na mokili oyo tokotika la koyeba yango jamais à 100% na mukeka ka oyo toyebaka tokoki ko débattre makambo tali spiritualité makambo tali invisibilité na mo muke wana oyo terre à terre donc je moi que ça c'est une pierre ça c'est un morceau de bois donc na monyango naza ko comprendre koto ozali mon frère et émission alors je te comprends mais émission to kereti na fait émission ba misu mo ta lobby otika bango na ba suspense pour donc osali regarder comment magie moko boye bon c'est toi qui est derrière tout ça to tsaboye place wana ngai batanga ayebi que soko tangi trop qui est comme na niveau moko to taka na mystique et cette mystique là c'est personnel mais tu vas dire na niveau de la société alors partageons-nous to tsaboye tina émission oyo ya kokebisa biso ba congolais ete il faut to reconnaître ba valeur na biso o to zali na yango o to bungisa bandeko ba bokokise nga za bokokise te ba yaka mingi na ba biloko oyo mais na tour oyo to komi na niveau où faut to yeba ete mutu nyonso na tango ozali seul oza capable to oza en contact na masolo moko bo eza koleka epa na yo masolo wana ko négliger yango te yeba ko analyser yango na ba analyse masolo wana oko découvrir makambo ebele mutu ko sala ete ekotombola yo na classe moko très supérieure sur base ya question oyo ozolinga ko résoudre quelle est cette question là ko dépendre na nina ozo ko développer na bandaki na côté négatif ndeza facile à comprendre soki oza na problème na mwasi na mobali na yo okomi ko développer kaka tanga koya na kosala boy soki na côté positif ekomi bo nga naza par exemple un scientiste et puis ou bien naza un ingénieur nazolinga nasala mwa eloko moko ba pousse tant bazotindika ba pousse na bango ba souffrir peut-être ezaka kokende poser question yango comme thèse na yo développer yango na l'invisible donc bana okanisa keza makanisi no mekeba il faut vraiment te concentrer okomona ete na cité makelele eleki mingi na ndaku nakena kolia match bi ekoti distraction eleki pe mingi voilà pourquoi na bendi bino na baka supérieur na ba Archimède bazalaka na ba toilette na ba bassin na bendi bino na ka yankolo so azako kene toujours na ba place moko ya mystique suspect seul nzambe abenda bato na ba montagne na ba place aboye na boye biloko boye congolais faut to yeba ete ti na poto ba mindele yango baza ko salela quand un blanc aza ko sala développement moko na niveau moko très avancé très sophistiqué
ba se retiraka ou bien ba kena ba plage ba kena ba plage ba océan mais yo Congo so kena plage océan na jumelle na yo potala ka ba mvunda sa ba mama wana tanake mundele omoni ala ki wana Ndeko nalobi ya ngala za ko développer comment ko solola na ba kisimbi sikoyo boy comment kisimbi na tsango ba esprit soko boy comment esprit yo yela kombo na yo mais moi c'est ça mon intention sikoyo to ya na côté o eza lisusu dernier degré trop supérieur pour na ko pesa bino maloba ya conclusion ba ngai na vivre na ba papa spirituel ya trop ba mama spirituel qui peuvent pe ya mingi ba chrétien siko bosa la attention na domaine ba chrétien muteza un peu trop clair ba la kisanga impoke na koma kosolana l'invisible oyo yokaka ete molimo alobi papa wana amonaka mama mbikuli abikoli si je nyonso ozali na yango na niveau spirituel soki eyeli yo na table na yo na cerveau na yo na esprit na yo sambela d'abord oinvoke nzambe ke ngai Joachim Zambwana na minute oyo na nayeba yo nzambe mokano na yo na sujet ezali nini landa ngai bien ngai tamba inisenga na misala kimpeve oyo bayebi batu musuna ko tanga ba kombote baza bien développé to yebi ngo batu mingi na Congo na nini na vanda na bango bayebi saki ngai ete ne faut pas négliger toute idée na wana ezali ko yela yo na makambo oyo ozali ko yo moko oyebi ke o décidaki déjà thèse opposaki yango ja o inisaki déjà masolo wana na tango eza ko ya testaka yango ozana biki na papier komaka yango c'est ce qui fera que yango kaka biso batata na molimo ba mama na molimo ba mama biku to baka Dieu m'a dit nzambe asolola ngai na testa yango biloko boye ekoki jamais ko sala na place distraction ezali soko za na chambre porte no mwana eka obeta bubu papa na erona pe esprit oko sentir que ekimi na biso ba chrétien to ko bien esprit voilà pourquoi na réservation na minute suka passer na boy bande comme ça bazana ba chrétien te ba ko challenger pour ta bazana besoin pe ya masolo oyo to ba yeba ete Congo il faut te développer mais wala ke na kota ba chrétien na ko pesa bino maloba na tour na bino na moko boya ko compléter oyo ngana lobby mais je retire comme ma parole que ceux qui mo qui simbe za ko betisa moninga na ngai awa libaku sur base ya azako banga na contexte to zula kango na biso na ba congolais na ba koko na biso alors remplacer mo l'invisible mais ceux qui ont dit no comprendre ete ba koko na biso bitaba za ko sala bikeko banganga ba mama ndona bazala ipe okota na mozindo pona ko solola na nini na makanisi oza ko yela bango ba inspiration ya wana mundele tanga yaki eloko libosa biwe comment ces gens ici sont en avance na côté spiritualité ya trop ba wela ki bikeko ko yake na kata bikeko nde kuna force ezalaki nzokande place nyonso ozali ko ba développer solola na kisimbi na yokire les invisibles okozala na yo très bien donc biso wana Congo fai na biso ezala moko na taya bakoko na biso bazambe zalaka ebele ba montagne naturelle ba mai ezalaka bien mikolo ke na njili zala na Kinshasa place au côté kozula ba conception spirituelle avancée ezala oza étudiant ezala oza ingénieur na Congo ça n'existe pas précisément à Kinshasa tu ne peux pas concevoir un projet avancé parce que oza calme te ou bien obimi ke na ba région mais celui na Kinshasa avec trop toute cette distraction là je vous assure que comme un retard na développement spirituel na côté likambo nga na yelbi na mpoka lelo ete solola na ba l'invisible solola ba kisimbi ndeko na téléphone na watu na pesa maloba et puis na ukena bandeko nyonso na 2 à 3 minutes pour te considérer ma solo. Allo mami wani twasakila nzambi wetu mbote ya papa za mwana yenge ngai nazali kosepela mingi mpona développement oyo ozosala mpona biso nasepeli mingi nalingi ke bato balanda o malamu po ngai nasi namoni nasi nasali expérience ngai mpe na makambo wana namoni ke soki moto azwi yango na positive eza kokende na positive mpe soki moto eyeli ye na négative okoremarke yango eye na négative vraiment nasengi na yo ofongola motema osasola yango lisusu ezala lisusu émission okosalela biso yango lisusu
toyeba yango malamu mpo nga mpe na lingi nayeba yango ya en profondeur vraiment nasepeli mingi eza biloko ya développement ya mboka na biso ngai nakoya ata soki naye na poto kuna na Amerike nakoya epa na yo okoremarke yango ke vraiment makambo wana ezali nasepeli mingi mpenza. Merci mingi mama nanga yo bengela parti ya mboka nini? Na bengi yo na Norvège. En tout cas merci mboka pio kuna. Ok. Merci mingi yo zalaka na ligne comme ça yo ka ba conclusion ba ndeko nyonso ndeko odo question posa ngai na zozo ngisema loba na 3 ou 4 minutes na yo. Ndeko odo tsango na mtu ba question poser ngai naza incapable ya ko répondre yo parce que na déclarer que makambo nyonso te tokotika la koyeba na mokili makambo etali invisible makambo etali l'au-delà vraiment même ko ça déclarer yango ete makambo ebele ndambu kaka bokotika la koyeba mais oyo boyebi eza l'essentiel pour bokoba donc oyo ngai na kosi na pokale le pona ko sola bandeko c'est seulement l'essentiel kaka na pesi na koti kutu na ba développer makasi onga pe na yebite sinon ki ba bokokiste ba ya ko développer côté ba kisimi oyo ndeko odo à vous l'antenne. Merci beaucoup les prestataires. Je pense qu'il est balance souka. Oui, le basuka poto bana ko clôturer. Bon, le basuka est bon. Je pense que mission na yo est bien. Mais là c'est pour te comme la conclusion parce que tu comprendre que yo ozala qui déjà formé, les qui na biloko to binga ko na ba don ko boye oyo bosola qui na ba paix spirituel. Ba ko encadrer yango. Mais tandis que avant yo pour une émission oyo, il fallait former bateau pour comprendre. C'est tout à fait normal tout ce que ça émission na marque et souki, pour qu'on expliquer la kisimité, pour qu'on expliquer bateau na ki ba ya ka ba être spirituel na ba invisible na bazali ba uta na nzambe na Satan, ça veut dire que émission souki na que des poissons. Mais quand même merci beaucoup na reconnaissance wana pour ça pena reconnaissance reconnaître que il faut qu'une émission na genre oyo parce que tu juste solution te peut tu la solution te. Pour se expliquer la question et ba être spirituel ou invisible wana dès que notre yeba ba outil na Satan ou pas donc maman côté à reconnaître que hier à comment dans niveau wana je pense que mission oyo et aller relater na émission maman kolanda ko sala ba 5e dimension donc il y a qu'on na côté na ba dimension te donc moi na saisir yo exact donc on préfère mieux na za la place na za ki lelo. Merci beaucoup pour l'émission yaya bonne. Merci comme maman kwa la obimisi na lobaki yango. Mama kwa la ba émission nyonso te aya nango na ba section nyonso ezalaki pe mabe. Ya de ces sections o balanda ngai na zao kabola pe na mama kwa la nzela moko to zao kene nzela moko et puis mais soki akomi le toucher côté Jésus de place to zako kabwana naye. Mais ngai rekomayeli yango. Oui, ndeko na 36 na peso maloba. Conclusion to zao kenda na côté suka ba conclusion na yo. Ok, comme ça toke na mama mise oya yo conclusion olobini ni kuna na yebike otondi te mais ba place à bando c'est ya bando papa ça moi a raison au moins papa on doit reconnaître nga pe na landi mais na papa zambwana en tout cas eza flou pour nga na comprendre pour nga na saisir boy makambo ya ko takoyoka ba esprit ba kisimbi o le biso ki esprit eza makambo susu eza ndenge moko tena oyo yo moto za na makamno na motemo za ko kanisa oza ko méditer oza ko milobela oza ko kanisa oza ko raisonner pe oza ko milobela po omiyo ka mungo na yo eza makambo susu yo moto oza scientifique olingo créer quelque chose na mone pas invisible ko ya ko sala na kati ya makambo ozo luka o sala te en tout cas wana papa zambwana peut-être ozongo la émission mais kala ko loba mengai na zui ona na mituna kite na zu réponse te na comprendre pe makamningo et community psycho na zong simalo. Merci maman mise place scientifique wana le belinga na consister pour na éclaircir ngo été il faut que yeba été so qui par exemple oza soit un mécanicien yeba ka été car existe déjà oyebi alternateur pompe oil za la kawapi oza ko tia ba raisonnement na yo wana yango te niveau na zali ko loba niveau ezali été car nan existate bongo réussi vraiment ko kota na mozindo po yeba o matérialiser yango kuna mama mise muta kosa yote même si tangi ba classe
oza kaka obligé ozala na bamontagne neska ndenge batata oyo nauti koyebisa yo kongo bazala oza te kozala chrétien ozala moke opesenga maloba mais ok opesenga mwa soki totali invention ya car ndenge eutaki yo moko oyebi zongela eloko wana epai voiture euta mosika ezalaki étape par étape baza kocrée eloko boye baza koassocie na eloko boye mpe eloko eza kotelema eza kokende kaka ti ndenge voiture ekomi lelo voiture euti mosika makambo mosusu ya na voiture ya lelo eki na voiture oyo ya kala wana te makambo eza kobakisama kaka baza korecrée baza kocrée babiloko par rapport eloko bango basimbi na maboko et non eloko soki ezali soki invisible papa na ngai c'est différent. Merci maman Musée, tu as continuer à challenger mais inspiration est différente que solo là na ba invisible parce que ma solo elle est kaka awa na yebisi bino de yango déjà na sala beauté zongi sa beauté ozav na ko so de bâtiment mona yep ko komi zoba ba ko benga yep mutali boma ngana sa travail na batu o bazali ke lisu moko azaka na ko eza pese na katikati ya mbunzu na ye otali ko ba muto e faza la monstre ou qui ba yebisi ke yim en charge ya projeter spatial bo batu mususu fo mona ye ke azolia abosani kotia lipa na munoko ekomi na litoi parce qu'il est là concentré pour tout ne qu'est-ce que je causais tu causes avec qui donc niveau maman misé nazo lobela awa vraiment nazo sala kaka na Congo toko ba montagne ba parc ya bien pour mutaza ye moko libre aba na toko ba niveau so to ba place ba na biso ba campus ba yo kone ko ba distraction te ba yo sila ba soda na ba barabara ko distraire bango ils n'arriveront jamais à niveau nganaza ko loba mais c'est impossible et difficile pour na ko ba wana papa ndosh na pesio ya yo conclusion kuna lobi nini. OK papa Sambwana, je crois que makamozolo ba les lieux ils ont compté pour la muto akoka kozwa inspiration akoka kozala calme akoka kozala concentré ba lieu et jouer carole oui on a tout dit ezala balier mususu penza esprit neza calme et nyonso eza kimia oza na facilité ya kozala bien concentré omoni ntango moto azokende au-delà ya concentration na ye akendaka ti esprit na ye esprit ya l'homme ekoki vami kokite corps esali mpe voyage moko se place mais azopenser mais ça crée aussi un vide oyo akoki aussi kozala visité par un autre esprit que ça soit de Dieu ou que ça soit du diable. C'est pourquoi mon Bible dit que l'esprit dit à notre esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu entre en contact à notre esprit, dans l'esprit de l'homme, que nous sommes les enfants de Dieu. C'est-à-dire l'esprit moko ya libanda, et outil, ou ya nzambe, ou ya diable, qui peut pénétrer pour la possession de l'esprit na yo. Au moni, papa Zambwana, ceux qui n'accompagnent malamu, ba défense, ba maman misère, ba ndekubosu, surtout mona, bazo linga beaucoup plus que l'ongola équivoque ya makanisi ya mutu pe par rapport ya contact ya mutu zo kota na domaine ya koswana d'esprit parce que moi ce n'est pas n'importe qui à quoi koswana d'esprit ce qui a initié fo na kotisima bon pese maloba après OK mutu surtout à quoi kozala jamais na capacité à kosolana d'esprit ce qui a initié je crois bien uti kosumyo kitoko ya momoni makambo papa za mwana we nango eza makambo ya initiation nzoka makambo ya initiation eza makambo epesa maka publicité eza makambo epesa maka en cachette entre maître et son disciple et ezali pe notion epesa maka de bouche à l'oreille bakoma ngote formation epesa maka par écrit mais initiation et les kaka toujours de bouche à l'oreille tant que toucher makambo bilima toujours ko bunda kisimbi mais toke na recherche surtout toke na kisimbi ezali l'esprit gardien des ponts ou bien nymphe des rivières ndoko ezali sikoyo bato bayebi lingala malamu bayebi kolimbola kisimbi maintenant na français la kesi esprit gardien des ponts ou bien nymphe des rivières je crois bien na chat la uti ko bwaka ba mo ebele wana ya ba signification ya lingala pe français pour na koluka toujours na côté na recherche ba pena que veut dire ce mot là kisimbi o toza ko bunda nango que monde invisible oui monde invisible que ça soit eloko nyonso oyo ezali spirituel ezali invisible oyo ezali pour appartenir na monde surnaturel tout ce qui est spirituel est invisible
et mon a raté pour être touchable. Mais tout ce qui est charnel, ils touchable, ils palpable, ils visible. C'est-à-dire quand on parle de monde invisible, tu dois parler dans deux côtés, tu dois parler dans le monde de Dieu et le monde du diable. Mais le coup là, il me dit que tout ce qui ça impoqué le biso na niveau wana, en tout cas pas à moi na mon coussé dans l'imna bande la kolobake, makambuye nango, ezali makambuya initiation, ezali makambuya publicité, c'est là domaine moko très profond, tout le monde était à benami pour avoir la capacité au côté na contact na d'esprit ceux qui a initié. Je crois que yo moko pesi réponse qui toko na suka ya kolobake, yo moko zaki formé to yaki encadrer makambo biso nyoso pour to côté na prêtrise, to côté na profondeur ya kosalaka ya kota na beauté, tout ça nous étions formés et initiés pour tout bana koyeba ba domaine ya makambo esprit to ko na niveau ya ko toucher ba niveau mususu où ils allaient spirituel. Alors makambo on na yebi jamais ne ko ya na radio po na kozala toujours contredit na bato parce que ba comprendre te pour nanu ba mona ba expérimenter en côté tout comme oyo peut aux a déjà expérimenté bato beli bazawana ayebi kututia ubanandini osonipo nanu nza na niveau onati. Voilà un peu on a mené le bayangwana donc côté mes akitoko mais de préférence au nango pour la deuxième fois yo moko expliquant clairement pour na kosuka bandeko ba éviter ba apprendre mais attention attends yebisi bango de bouche à l'oreille il y a des choses qui ne se dit pas de bouche qui ne se dit pas comme ça publiquement pour ça ba domaine moko très profonde et boto oui voilà et nous sauter le ba publiquement parce que bako abuser yango. Et puis, na pesi na ndeko oyo azana téléphone na 93 opesa yo conclusion et puis tokena ndeko azana téléphone na 36 na conclusion ya suka. Ndeko na 93 na suka wapi ya yo conclusion. Sans challenge lobaka ka ozana ya conclusion. Conclusion nanga ezali ke ezali makambo koni initiate naza kosenga na bakongo bazana poto bazana ba possibilité ya mbongo bakoki kotambola na mboka oyo babengi Norvège, bakotambola na mboka babengi na Danemark, bakotambola na mboka babengi Suède, baya kosala expérience na ndenge batu ya kotebo basololaka na batu. Fin de fin eza kokota na kati ya nzoto ya mutu, oza komanifeste pe oza koyoka yango pe eza kosalema de façon que même si oza kotambola peut-être lingaki okwesa eloko mukayebi si alobi kamata saki na malamu pengi ba yo ou bien eloko Olivier kalobi attention bosa ni kokanga porte biloko ya ndengo wana botambola bakende kotambola tena bisika ya pamba pona konseverisa ka nzoto kwa muziki ko bina kaka pamba donc botambola boyeba makambo nde evolution nde développement nde malamu ngana kuti na Canada oza koyoka eloko eza kosukisa yo attention kokota na ndako oyo te eza eloko ya koloba te nga nasala kitoko moko d'abord naza chrétien nasalaka koprier moyen te nasalaka kosala bagene chaque jour nayokaka ata mokolo moko te nasalaka na mboka na biso na Congo me ntango nakomi awa nakamwa na bali koyoka makambo ndenge oyo vraiment eza makambo malamu eza makambo mabe te. Merci maman Nangai. Comme ça prochainement tu vas passer l'empoquer concernant ba mystère ezana ndoto na ba mystère ezana ba signe o ezana nzoto ngoga moye ba kateke wiko ede oye ba yote eko kendete vana nanda ko to sala boy mato inayo esko ka koyoka makamele kakawana toko kabwa sumpo kana po mo kanisa Congo e bonga bisono stopisa no papa na 93 to pesa oya yo conclusion. Allô, ndeko na telefone na 93 azala na Singapore naza ko pesa ba 2 minutes na evite soki ndeko telefone na 9 na suka. Allô, oui. Eboto papa. Eboto. Excusez-moi papa Zambana en tout cas penza na kombo na Yesu. Mpelandi emission banga na beliti to komiawa. Kono bateni batesi bazoloba. Biso to tolemi na makamba kisimbi. Omoni tango binisi la monde invisible wana neti biso siko toza bana na yo te yebi te siko za miso ni balo te za deuxième monde exemple la kopesa biso toza bana matable makila yo kanga po marshal wana ndenge ndeko ya yetu koloba ezala tifo ko bwaka biloko biso bana meke o mani la tazala kawana na Congo tango tozala ki obeti ya mapasa oba mapasa fo balataka bango na singa ya rouge tout mais makambwana esila na
kombo na Yesu même donc ekoma ata bamapasa babote me komona apesi kombo na yo Esther tout mais papa Zambia na te yebi te na sensi yende siko il faut organiser une émission sous te yeba ba monde invisible pour que tu fasses la mise parce que te faire de mise c'est amitié donc nous ngai siko personnellement nous faut comprendre te je me mabise wapi kuhandisa te nini te zeba makambo oyo eza la promotion ya bato na bino te eza la promotion ya biso na bande commission ya utu nekapasi makambo mso eza meba te faut comprendre en te invisible ba monde invisible ngai na tango l'école basango nazoya bisango basango pe basala makambo ngai na mona bazoya na mesa sango aji sari oyo balambi nyamba oyo batia misaka abandi moninga na ye akangami na elongi ekene mengola na bana na yebi bato wana siko bato wana kota ngambo ko na sa catholique c'est ça mais siko te faut comprendre que papa Zambia na makambo oyo il ne fallait pas le bien na biso ni comme bato ya promotion na yo parce que biso na tango te koma na tango ya Jésus Christ te yebi na makambo te nyonso te bwaka ta obeti nsinga obeti nzuzu obeti nlando tel ana poto to sana na babeyinda esiki na Afrique kisimbi okomana kabeta kisimbi basisana kisimbi fiti pona nini atambola basisana kisimbi fiti au kisimbi asalabo utinyoka babasiki bobo kisimbi te apoko c'est ça c'est comme makambo yo eyenango papa ngai lite na kombo na Yesu kama makambo wana kika parce que on a un problème au zone de la et c'est la problème yo ko zone invisible siko na yebite o se fongola biso nisu to sala ndenge nini pone tingai na kenda kana na monde visibilité na sala kana na monde visibilité na sala ki beza ko bota te na sala ki ya moko na ndako na sala na ngate na bisindi ona tika na Congo batikala na za ayo na poto na sala bisindi te papa Zambia na siki ni kama so sala me ezona na teni oyo ezateni moko ezateni ba set d'accord ngambi na zeli yango de makambo fuko semina nango ba oyo ba kota na ba science kilte mais c'est une de retourner dans le babé ni et comme trouble ba monsieur qui va là ba ko kasute to ko la mini mais si te yeba mais si ko to bonite retourner ba retourner te yebi o ti si mo ko sala na sera na mai karama na topi kene la ti si yana yentelo mais papa tellement te ko yeba que réalité yana o ke na ngomba o ke na cimetière ngai bana ba na classique bakenda kona na place ba mema ne bakonya na ndako mama papa tekele na free bus na cimetière to mele ki batu bakenda ka wapi to ko pesa bana explication ni tekele ko tala ba cimetière mama siki ne takufi akenda ka wapi ngapa na aji na wala ko kufa ndio ko pesa mwana réponse ni ngai ne takufa kufi to kundi mais place biso to kenda ka to yebite siko monde invisible ya wapi papa Zambia bite makambo oyo komi soki ko handisa soki oyo belanga na bato promotion na yo parce que promotion oyo biso to muto féliciter de la bino bali na kana bino mais makambo oyo ezolingi sa papa Zambia na sala attention na vina yo sala attention makambo oyo za problème na secte za problème spirituel entre yo na bato na yo kolinga te otia biso to sala kati makambo na te tango biso to tele minute zo loba toza bato maboma te nga na za mwana na yo na zo continuer koleba bita ko fasiko ndinga zo bisa te bisa sula on te basana ba 4e primaire 3e primaire 1er primaire na kindergarten ba conseil zo pesa biso émission boye na ngai na moni papa ntuka ko pesa ngo sute parce que ils ont ba problème ko spirituel de celui yango na basango o celui yango na bato na konde batiki ba yisre kima David o celui yango na bato ba buda bina bato ba yebi na kambuana biso na biso to yebi to ba bisindi to yebi yango to ba mongo to so monango ba nani ba so na ba yinda e bene to so monango bana ba so boto na ba formation siki a bisindi ale sikoto to na ba ngomba ni ba kashi yana la pesa e boto papa chief. Merci boto mama na banza mama soko landa nga bien naza kozala trop prudent na kumba émission oyo na niveau moko ya introduction kaka pona kabola entre ba chrétien na ba non chrétien poto yeba ete na suke na place ezali kaka ya communication entre mutu na le monde invisible ke yo poza wana osolaka toujours na monde invisible mais oyeba kana yote alors na mekaki ko forcer te ba chrétien baya ko dépendre na côté bible te bande comme soupe baya ko kota na côté ba ko yiko kumbela ngote mais to suka kaka wana to reconnaître d'abord ete mutu
soki oza kosola na moninga na mutu te immédiatement okoti en communication na masolo mususu masolo yango banda babandeko balobi ekoza ba ange tokozwa yango ekozala ba nini tokozwa yango aussi longtemps que oza kosola na eloko oyo oza komona te physiquement c'est là où tosukelaki wana bo ngai na eko naza très d'accord avec yo mama que moki simbi oyo soki tokoki kozwila yango na sens oyo biso toyebeli yango na Congo. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet esprit-là pour dire que bana bazalaka awa na mbengo kisimbi zalaka wana. Moi, je ne partage pas ces avis. Babiloko epananga epasakate, je ne crois jamais à ça. Mais ce qui mo kisimbi ezaka représenter une certaine invisibilité. Voilà pourquoi nazako loba ete mutu na mutu azwa shana ye. Okozako comme kisimbi ozwa, okozako comme invisibilité ozwa comme invisibilité. Donc deux places wana na sukela ki mais maman ndenge lobi na ba chrétien émission oyo et ça na risque mon côté ce qu'on peut reconnaître que oui mutu il faut au mata aussi na niveau ya invisibilité na moni papa Zek Mbele oyo mutu asuka est-ce que oyo ko na likambo ko bakisa awa ngana za kwa puye ba kisimbi te mais na lobi que ce qui l'invisibilité za ka kisimbi on peut rien faire bisono so sola na bango à vous l'antenne. Oui, merci. Ni comme émission comment il est dans sous. Il y a beaucoup de canaux qui déjà na radio, na ligne ko tebe. Et ce que je peux dire est que vraiment ezana kindoki bate ya kango na place ndenge ya boina ba radio te ya kindoki tout ça. Maman on a le makamoko très profond. Ngai personnellement na partageaka penza na biloko ba invisible wana te po ngai na kufelaka ba être cher mi balé. Na kinanga moko na butu na oyo bato babanga na mini na luka na benga bato na bibo bitu tozaki na binungu ya liboso na luki na bitu tozaka na ye butu no yo konfisko tikeli na bana na sala nini ti moi lelo oyo na mona mutu wana mimi na ndoto même na mutu ayate mimi ba matiti mingani na luki matiti wana zoni na makasi mutu wana zoya na mona yete wana ya liboso ya miba depende imo ko mutu zola na ende tu moko tout ça mutu akufi na butu lisusu na kepe lisusu na ba email di matina na biyo tozaki na mbetu moko ngayo na tikeli ngamo ko naza nzolinga yo ya ko yebisa ngayo no ko nini esengeli na sala timo alelo na mona yango te biloko wana ezala ba monde na bino wana ndenge boni kosa na kana ba monde wana c'est ainsi que biso ba mususu to makango te pona to mona yango te ba o ba sa expérimenter ngo ndenge ndo shalobi wana ezali na kana bino bonne kana ko se concerter na ba o ndenge bokutana kana ba wana boyeba ndenge nini ya ko convertir ba mususu mais biso neti nga personnellement en tout cas ba kisimbi ba invisible na ndima kango te po na mekanga moko na mona yango te mais bo ba iso ameka ba sala wana ezali kana bango ba yebi ndenge bazo justifier yango d'une façon positive. Voilà de ma banazali yango mais même balasima to ko merci ça ma kana si sur merci mini. Merci bande konyoso bosili kolanda mon pays ma patrie avec votre frère Joachim Zambwana ba chrétien mingi na yebike boyi ko beta babaku na sujet o ne beta babaku te to toucher niveau chrétien pesate mais to tenter ka ko prouver était la Bible tomoni place bato basololaki avec le monde invisible bazaki ba grand prophète bazaki bato moko très concentré na ba place moko trop privé ezali na place publique te to yepe komona ete na ba scientiste na biso na mokili oyo bazalaka toujours na ba place oyo ezalaka trop isolé ya bango moko baza ko raisonner et baza ko communiquer to yepe ko tirer conclusion ete soki na côté négatif ekosalemaka ke mutavandi ka na chambre ye moko a commis que développer souka ye wana akei ko se pendre à causer suicide c'est que opposer na ngope ezali possible que mutawi pe ko zala ye moko à développer et puis abimise libiso eloko ya sika nzembo ya sika engine ya sika ba bikara sika livre sika ba tuana bazaka toujours isolé bon ba inspiration na bazula ngope na mayele na bango te pour souba tanga pe classe te. Voilà pourquoi je dis que il y a toujours une certaine révélation quelque part qui est invisible ou communiquée qui n'a multipoise on a biso na Congo tozana besoin à niveau ou pour le moment potozongela na niveau ou ba mundele ba ko yiba biso ba richesse ya trop parce que ba forêt na biso zala place ba koko ba zako raisonner ba maye zala qui très propre ba ville zala qui bien séparée calme zala ka mais Nicolas avec une turbulence na ba ville na biso ba étudiant na biso ba na biso ba koki kotika la ko développer te ce qui calme ezalité tika nzambe apambola liloba oyo pe asunga biso banda lelo ko bana ko construire ba parc pour na bana bakendaka ko se reposer ba montagne za la propre po batokendaka ko sambela kuna to envoaka nzambe netika Moïse nzambe apambola bino nyonso
batelakanga nakolamuka akopesa pema ya ofele nakotambola akobatelakanga nakozangi ke mosuni ya solo yawe yonde assurance nakobanga eloko te mpona ndimeli masia nasimbami na likonzi ya moto nyonso nakoluka masia akopisaka ngai yango nalatina napona ye assurance nanga napona yo na bomoi nanga mpona yebi nazali netere assurance ya binanga ezaseo napona yesu na bomoi nanga kombo na ye eleki likolo ya bakombo nyonso kosi nini akotelema liboso na kosi na libota na yuda nalatina napona ye assurance nanga mandoki bakosala makita na bango obabebisa milimo oyo ya bato akokanga kasi yesu akofongola yango talatina napona ye mokundeli nanga yawe yonde napona yo na bomoi